Yembote kuana ne Congo. Apangizama. Nalumona vomuno paikidi. Bakidi mbogo evoba. Disongelego Diambu dinangivo. Yembote kokanda dia ukuje ne Congo. Mono itoi ne Congo. Muna programa yetu, nosso programa Canale Ana ne Congo. A-N-A espaço ne espaço Congo. K-O-N-G-O. Congo com capa. Uno Diambu nginanga diao demo kina ikanda. Mulomba nginanga kukanda diao kulu. Walu twakulanda mono mambo twa boba. Luzule mati. Diambu di mfune bobele uno. Diambu bobele uno mambo makanda. Ye mambo atwa foto akutu. Bande konangai ngana dali toyo ne Congo. Toyo ne Congo agalini ya maoyo. Ndeke oyo autaka na zamba bimaka ayaka na basango. Po ayebisa batu ya mboka ayebisa libota na ye. Na sengi na bana ne Congo na mokili mobimba bomi komisa na kanali na biso. Likambo na kolobela lelo eza likambo moko eza important e salami mingi na poto. Bato batu ningai toyo tozoyoka yo lisusu te. Ndenge tozoyoka lisusu te likambo nini. Bandeko na ngai ya solo bozoyoka ngai lisusu te pona pasi na makambo ya liwa ezibiso na Angleterre. Na Angleterre liwa esalami ya mingi tokufeli batu mingi na bato tokufeli batu babengi ngai mokuta mutu tozoyoka yo te mezalaki mwa ba émotion kotala bato tobungisi ndeko matumona Félix Tunisien. Tobungisaki Gordo Masiala Kalate, tobungisi Kapeta. Nazo sangisa na bakamaradi oyo bato na yebaki na bandeko na biso bangolais. Tobungisi ndeko na biso Mwanza Mozart. Fernando Mwanza Mozart. Tobungisaki ndeko Pembele Hervé. Toyaki kobungisa Chingi Pembele akufikitu na bis azoke na Hollande. Bandeko ezalaki kozonga mwana mutu kotungisa. Alo na mikolo eyaki na mbula oyo eleki na oto bandiawa kozaki na seki libende. Donc esalaki pasi wana kotaki na mutu ya wana boyoki ngai te. Mais bandeko na ngai lelo likambo na kolobela na lingi bolandanga mwa muke oyo na kolobela nayebi ke eko kamusa bino te. Mais bandeko na kosenga bolandanga malamu pe bo comprendre ngai na likambo ona naloba. Diambu di mfunu kibeni ko mama madisengu muka woni nanga kuna Estados Unidos enjiona ngudi yetu mbuta keni nanga mama yandi tomeneza ya kikulu
e mambo ito bobela engudi etu mulanda keni nanga mupakusa keni nanga iko ako petu nange yambuta manu masivi engombu masivi mbutetu manu Zakaria Mayala Dioko Pilula Butama tunangai manu Costa ma Lukombu uninanga kuna Canada tunangai manu Mavatiku visi mulanda kini nanga tunangai manu uninanga ku Belgique manu George Sandi pangyama Domingos vetokele mulanda kini nanga tunangai kanda pangyamo yakalabo Kiala Kubila kuna Irlanda mulanda kini nanga pangi zezingeni nanga atwa landa leki ya Magodinho mulanda keni nanga Pastor Tsimba avidiziwe matu pangi ama Sunda Tezu kuna Estados Unidos mulanda keni nanga apangi ekwaku atwa engi afuidi bakufibele ndeko moko awuti ko benga ngai alubina ngai manu yambala oyo utambusi makambo malamu te me bandeko na ngai na yebisaka bino ke ngai toujours na fungulaka matoi na ngai meme na ba réunion oyo tovandaka ya association ana ne Congo na lobaka toujours ke ngai napesaka chance na moto nyonso tu aloba pourtant na lobelaka bongo esungaka tant tovandi na réunion communication ezali makambo oyo ezolobama tozozwa yango ndenge nalobaka engango tulutulu bato mosusu obonika te ye alobaka makambo malunga te boki pete me likambo te ata alobaka makambo malunga te me soki alobi likambo ko bozwi yango kaka me elobi teke oyo alobi boko considere yango me ndenge ye alobaki makambo eza kotambola malamu me boya komona ke no makambo susu ezali important me mukolo wana ebimi na muto bino ko considérer te et de diambo lobaki didio ay bo tchao en pratique yango mona biso ba mikolo to lobaka bo ezowa kakondi bakanda lau kiako bandeko eza important na libota bato wana tobwaka bango te sokoza na bango na libota ndeko moko abengi ngai albila ngai mbuta mutu ngai toujours na kumisaka yo parce que banda kala banda koloba kino tozala esika moko kizuke mate tosanganaka ata ozaka na tango te ko yana réunion mais toyibi ko zande ko na biso na contribution à kesi association tozana yango tozana kesi kombo nango ana ne Congo kesi wana moto nyonso azali muzombo donc mu Congo ko banda na province ya Zaire mbanza Congo ko banda na province ya Guizi Carmona ko banda na Bungu kuna bana ya Mbrizi Ambrizete Nzetu bakota na lingomba oyo c'est non tiver tempo de participar mas pelo menos a sua contribuição é 10 libras por mês ndavani que 10 libras faz que o teu nome ficasse no grupo e kumbwa kuna kale no grupo fite monavo e kinzuki mate se fuluka e diambo na dibwa fite monavo tuyinanga nzimbu mu conta bancaria na yebike batu ebele baza mitema mabe sont des mauvais na ko rappeler bino na kala to salaka eloko moko kombo na mutwa ça qui une sorte d'association to zalaki ko kutana mais ne eloko na to zalaki ko kutana ngai na chaki mbongo koleka parce que chaque mois na zalaki ko contribuer batu mususu ba mwino ba détail ko contribution mais salamaki ke ngana ki caissier tango wana lokolo nazalaki kesi bato oyo ya mitema mabe bayaki na likanisi oyo naza mokolo ndenge naza mokolo ifo ezaka ekomaki yo te il faut chaque année comptable mosusu azwaka mbongo
Mais vraiment, est-ce que comptable en bon, il faut pas changer chaque année? Est-ce que président est loco, il faut pas changer chaque année? Et c'est là qui a ambition ya mabe. Pour akoma yepa koma na mbongo balia. Mbongo wana balia yango. Donc, comme mais il faut chaque année changer tout ça. Loko la batu mingi basalaki faible, basalaki comprendre que nous ezaki motema mabe parce que ba koma na mbongo balia. Loko la ngai mo pas mbongo boko na balia yango ezalaki te. Et comment que ba conflit suko wana zoki mbongo ni surtout na lekisi yango. Mais mutu moko te akamaki mais mutu mbongo yango toujours ezaki na kisi mbongo za kosimba yango te. Oui, mbongo wana za kosimba yango te ezaki mbongo ya batu. Et na mbongo wana ngai nde na teki mbongo koleka parce que nazaki chaque mois ko contribuer. Bato mususu bakina bango na ba retard. Mais pona ko éviter et kuma ki likambo ya ba age ki mukolo no mukolo faza na kesi mukolo faza la boye. Nazoki mbongo ni surtout na remetaki na muto ya zoki bokonzi. Kaka mwana landaki babibisaki mbongo wana balia yango. Ti lelo iloko wana ekufa. Mais jamais ngai na silika parce que na tchaka mbongo koleka na iloko wana. Mais jamais na silika e ba mikolo yango ti lelo basala ka semblant. Mais ngai na lingaka na ngate. Pona ko pe ko silika be. Parce que zaki mbongo nanga. Nazaki ko contribuer bazo mbongo na balia yango. Lelo eloko wana mutu nanga ezongi na attirer attention ya batu. Ke ba mikolo wana bozalaka na respect et puis minoko bokangaka yango. Bokanisa te ke ndi bosalaki bongo babosana te. Mokolo mosusu Irma Onshora alevantaki likambo oyo esalaki bato mosusu baleni bakima. Oli bandima soni balobaki no bolimbisa tosalaki mais bango bakatisa lolaki mokolo na bango bato babosana. Donc ngai réellement na bosana na ngate mais na salaka keno natika eleka nango. Comme pe Irma Onshora alevantaki yango qui veut dire que Irma Onshora likamwana abosana yango te. Parce que yepe azalaki ko contribuer mbongo na contribuer mutu alia yango. Batu wana batambolaka na bango na mnongo ki mokolo. Donc bosalaka attention mokolo mususu bozo lia fufu bo paf obimisi bozo ba mutu asiliki mais mutu na silika pona mbongo na tiaki me yo yebite. Na lingi na tirer attention na bino lokola bo sepelaka kosala mabe. Après ça mabe kolega. Mabe mususu ba lexaka yango te. Na sala bino rappel. Bosaka na bolingo ya solo kolinga ekolo na yo. So moni ekolo na yo lingi yango te obimi ke ko continuer vie na ndenge mususu. Mais bosalaka mabe te après ça bosaka kozonga na semblant. Ko utiliser ke kimukolo balongolaka yango pe mukolo speleke no mona leki ya tomboki kimukolo na yo moni yango sute. Okamu peza ke no akana bakana yo te mosalaki mabe moko boye o blessa bato. Bandeko na sali rappel wana pona nini? Nazoka na ndeko moko abengi ngai alobi na ngai ndeko na ngai vraiment obandaki koloba banda kala likambo yo ganga katoza na ensemble bandeko nazana tina na gangela ka sala ka bongo parce que bafalia makama mike sale maka tozo mona mais tozo kola te to corriger yango neti makamba ya liwa na kala soki mutu akufi tozo tinda ibeme na ngola. Mais tango wana mbongo ezalaki facile mutu surtout akena ba mitu 20 30 soki mutu akufi mona ko pesi 200 ya zaki bongo. Mais tango wana makamane ceci là mais mutu moko te akanisa ke tango wana mbongo ezalaki facile lelo mbongo ekoma difficile soki mutu akufi omona mutu azana mbongo te. Donc il fallait peut-être changer que tout mona ke te to sanganaka lelo lokola mbongo ekoma ya pasi. Soki tozali na bomoko bisini surtout tozali na eloko moko donc bénéfice que 5 10 livres to contribuaka tona kozala na mbongo na kesi ke no soki likambo ikoyaki lokola ya liwa na Angola nzoto wana ekokende parce que tozanga 60 000 na kesi te oyo ke na bembe wana na mboka moto oyo azwa AVC azala na mwasi te to azala na mobali te. Mais tokobisama 2000 to sombele vélo oya moteur wana akoko vanda ye moko abimaki azoke na zando sombele azoke na ndako soki muto osala se yazate na pisika ba exemple mike
ndenge toza ebele tokoyebana na baba la fana kazana ndeko mwasa ngole asana tanga koleka wana talaka ye azobela na ça c'est fisike 10 minutes parce que tokoyebana tola kosalisana soki likambo yaki toza na facilité ya korésoudre yango mais bato oyo bakoguide parce que bato bazali conscient bato te ya mitema mabe oyo bazali lokoso na mbongo pourquoi nalobi yango ndeko wana abendi nga matoyi nanga ndeko na ngai vraiment olobaka mingi mais bato mingi bazolanda yango te elelo oyo ozali koteya esalameli biso liwa eye ebele mbala moko tozangi moye ya kokunda bandeko wana nazali kobelela bato babali kobituna sikoyo ngai wana kuna akufi na yebi na ngai ete bon naza mpe na mbongo te ya kocontribue na kocontribue kaka 20 na mutu enga nayebaki oyo toza kosolola na ye est-ce que bomoni yango ndeko nalobi te bato mosusu epemesumina parce que kuna mbongo eza te ya kokunda mutu abilanga daye kutokolaki ngani kutu na kotia te parce que ye na bareunion azalaki koya te lokola na réunion ayaka na ye te moyenga na contrôle makambo na ye eza te bandeko bapesi ngai raison mais akorige nga mpe sikoyo lokola ye ayaka te moye tosalisa ye eza te makambo oyo ese ebenda minondo na réunion na biso me nalobaka kinzuki ema te toza na bolingo tosangana toza na bomoko moto nyonso asala parti ya eloko oyo oza na tango te me kota soko yaka te 10 livres na yo na banque elekaka ba transférer yango chaque mois bato oyo bakoki koasime des gens intelligents capables les gens qui ont de l'amour qui peuvent travailler botika bango basala koya te kokanza mukolo il faut bokonzi to changeaka yango bokonzi eza na tina te soko bandi kowela kimokonzi ezali impression ya mabe ekomi ke posa okomi na posa parce que omoni ke non soki mbongo eza donc mbongo wana nasala yango likambo soki boyebaka te ntango aza kowela mokonzi yango namona ke non mutu nyonso to awelaka bokonzi azaka na likanisi ya mabe nsima na ye à l'exception ya mikonzi politique bamikambo oyo ya mike mike soki mutu wana ayebi kosala mosala mpona koorganisation na bino botika ye asala parce que akoasime bacargo nyonso tu te baposte mosusu il faut atravaille na bato mosusu mpe baasime makambo mosusu pas nécessairement ozala président pas nécessairement fozala kaka directeur eloko wana pas nécessairement okozala mpe na signature te mais yo mto décida kino kuna bomisaki ngani kuna bomisaki ngani mozala na signature te mais décision ezaka ya yo ale moto mosusu akei ake koexeki te nous devons comprendre ça ndeko wana lobi na ngai ndeko moni ndenge ozali koloba bato bacontribue ezali malamu mais moto nyonso tu te akocontribue mpo bango to bakundama moto mosusu akopona moninga na ye oyo ayokanaka moto mosusu kuna akopie te parce que wana kuna makambo bato bamonanaka te d'ailleurs bato mosusu na makambo bato bamonanaka te lelo bakufeli baza kosenga aide ya biso bana ya ana ni Congo na komprenaki opinion na ye ngabi sikoyo kanisi nini nabi te benga oyo baza na bolingo bango nyonso tu bano oyo baza koparticipe na bareunion na biso nyonso tu toluka montant moko boye tocontribue mbongo wana tokangisa yango soki ekopia biso 1000 to 1500 to 800 tokangisi yango toza na bibembe boni toza na bibembe 8 to 10 kuna toza na combien oyo toza na 1500 bon donc toza na 1500 eza bibembe 10 alors tokende na chaque ndaku chaque bibembe topia 150 lokola ezali 10 bibembe alors tozi mutu moko akei avec président que non en tout cas mpona libota kingandi mpona makambo ekwei awa le 150 oyo ebimi na kombo ya association yango na toye kocontribue mpona kopia bango leson bayekola bamonaki non ezali important bandeko likambo wana basalaki nga reproche likambo wana nayokaki yango me bandeko na ngai soki nasalelaka bongo donc bibemele biso tokokunda yango te parce que ntango nakokende tokakisi 1500 wana mpona 150 bamonaki non association eza koexiste
Donc qui veut dire soki tokei topesi 150 wana donc ngai naloba na ngai lisusu te. Alors batu mususu ba contribuer kaka soki muto azali koloba soki ozali kotelemisa bango. Yango wana ngai na comprendre que soki nazali koloba baza koyoka ngai baza kobambuka mitema. Mukana bambuke na ngimbundu kuna okomona muto atelemi azuma 20 apesi kuna azuma 10 apesi kuna. Tuyebi ke mbongo eza pasi. Surtout na moment ekomi difficile moto apesa kuna 20 kuna apesa kuna 30 neti ndeko babela ngange no kuna apesa ki 50 kuna apesa ki 50 apesa ki 100 ekoki. Akopi ya 50 na mabeme soki 8 on ezala kia bate. Oui, na comprendre ki. Et puis ça on apesa ki ezaki na bolingo ya mingi po akabola 50 apesa mabota mibale. Et puis batwana azaki na respect na mabota wana ba contribuer na vie na epe et puis na métier azaki na yango. Bandeko ba point oyo na toucher on kaka po na insister na makambo oyo. Et puis likamso na ngina lobeza important. Bon mona kinga na ebandeli na matanga ya seri wana ya na seri na biso Adolfina nazoki compte na ngana tiaki po ko faciliter ba oyo bazaki na tante ba koma kuna ya wana tina na pesa ki compte na ngai parce que bato mususu na ngi no ko ba koma te ko ngazoke de kuna soki ba tiembo na compte na ngai na ko bimisa yango na ke ko remettre yango na maboko ya seri na biso ma mimi azalaki grande seri ya legi ya kufaki secrétaire na biso il fallait y assumer yango mais il me semble que compte ko pesa zaki tipe azo sala yango na pesa ki compte nanga et j'avais compris que batum susu likambo na ko basala mabe babenga yote madame faut la compte ya mwana pas nécessairement la compte ya mwana vous allez contre monsieur secrétaire na biso il suffit que non assumer ba responsabilité de bien ça na compte monga réserve contre ba ko utiliser yango pour ko faciliter libota wana soki to poni compte ya mwana wana ya mwana moko ya libota c'est parce que oyezo kota et seulement et encourager ba moni ki oui vraiment ba ndiko ba zo contribuer pe na temps ba na difficulté moi elikieza la kati na bango avant libota esangana ba moni ki oui libota mususu pe ba pe libanda ba za ko sunga biso to benga ngo nkangu. Donc nazali ko insister na likambo ya nkangu parce que na remarqué na bibembe oyo to esalemeli biso na zuba rapport ya mingi oyo nazolobela te oyo bino boyebi te mais ezokufela nga na motema bandeko bozomona nga nazotelema nazoloba mais na mabota mosusu bato bakufeli kimia ezali te bien que esengi ke otembo tozota compte ya mwana mais compte ya mwana totie mais na mabota mususu kimia toujours ezalité parce que côté ya tata na côté ya mama boyokani ezalité. Il faut la clair na makambo ya koloba parce que ba makambo mingi ngana za koyoka mais soki na yoki yango soki mutabenga lobela ngabo abenga lobela ngabo donc mabota ya mobali na mabota ya mwasi to babenga ngai soki na yoki ngai toujours natalaka oye ko sala bien pona ndeko na biso akundama muso etikalaki mafuila kwandi kumbundu alwana ngaya monte mena za ko yekola. Donc l'air moko soki to pesi compte bancaire oya biso moko batu bachaka ezali te ke mbongo na tozo yango to lia yango parce que mbongo ebebembe ezali sengo te ko lia yango pona vie ya mutu nebite ba vie na bino mais na ndenga na botami na ndenge ba kolisi ngai mbongo ebembe na liaka yango tenga peut-être ba ko dépasser ko muke peut-être mamai pona makamka ebembe wana mais mbongo ebembe ngai na liaka ngote mutu nga na liaka te. Et ensuite, na bouddhisme, mbongo bebe to liaka ngote. Bo excusez nga na prononcer yango donc donc ngai soki na sala likambo na sala ngo avec amour. Na ebite est-ce que ngai na mi fongola po peut-être po ko kumisa ngai no ye azala penza angolais ya solo azala penza responsable na ebite. Mais bo yebi yango. Ba tu suba za mikolo mitema moko ya mabe. Asala ngo kati na ye parce que asala kama be telema ya trop azomuna kaka no soki likabana kana zo sala yango lokola ki mokolo na ye ezolongo mais
kombo na yepe bazolo bele yango te na vie na yepe sope contribuer te mutu pe ayebi na yete à l'exception tant que na banque to mona ba kombo na bino ka kombo ki ngandi ali to pesi na boto ngana mutu ngana ngana pesi ki to pesi ba liste wana soki bongo te to bla pe yango te parce que mutu ali bota yende fa benga ka bino a remercier bino yana bande ko ngai mona ki ngai na matanga ya ndeko Félix Matumo na Tunisien na mona ki bacha compte ya mwana po ngai na mi kotsa na ba charge wana te ya ko tiaka ba mbongo po mitema mabe se manifestaka mingi te donc na préféré ki ya mbalozo ya mwana mais na moni batu matoi ma mingi na mutula ngeye mais na lobi na ngai yango te souci na ngai ndeko na biso wana abot akundama donc ndeko Félix Matumo na akundama na esengo na likambo ya Fernando Mwanza Mozart les mêmes likambo ezako se répéter na sengaki bapesa ngai compte ya mwana pona nini nkangu wana ezokota tangu ba parent ya tata bayaka bandeko libati bayaka il faut mbongo wana bolakisa bango yango tina ya nkangu yango wana ezali te ko mbongo bana na biso bana ya poto bana ya poto n'existe pas azali bana ya batu bana bino botaki bango bandeko nalingi na benda bino matoi bolimbisa ngai poto oyo erendre mutu sto intelligent ata mutu na tangi na yete ata mayele komite nazala ngote te bana biso ya poto fo ba décidaka ça n'existe pas bana ba décidaka te batu ba décidaka famille ya mutu na kufi parce que bana biso botaka bango ala tuzi bana to sone bango donc siko bana on to boti bango na poto donc biso na Afrique ba botaki biso te kasi biso bitazaki bana te siko na tuli mino makamu boni mino bo décidaki ko na Afrique bino oyo lelo ko te bana nanga bana ya poto ba décider makambo boni na Afrique ta biso zaki bana to décider pour mabota na biso donc monsieur to ko la liboma oh wana ezali bizaleli ya mundele nazo mona nanga teke banda na ye poto oyo bana oyo babimi balobi bon biso papa kufina mama akufi biso to salaka grande sœur apesaki 4000 nga napesi 3000 na libota moko na moni na ngate soki na lobi on lobi na kosi boko corriger ngai na batolo oyo biso to koma ko beta te bana ya poto ba ko décider na moni na ngai te et puis na yebisa bino tango bokoma kaka bosalaka na ba Facebook wana o charity o fundraising ezali soni soki boyebaka tina na yango te bolakisaka ke bozali na lomeya te mpo bokunda motu wana akufi ezali soni yango na bomoni ngai biso toza na likambo tolobaka likambo nini likambo ya longa na mesa batiaka sani na mesa tocontribue bana bacontribue ekolo na yo famille na yo lufwa ludi tete nzoka unatwanga umosiko ntete lembuka tete ludi nzoka unatwanga umosiko ebembe bakundaka yango na mutu moko te ebembe ezali teki bakundaka yango na mutu moko ezali te nanu na moni na nga te libota wana kino ngai bana nga bana ya poto bana nga basalaka ali bana ni bayiba pesi 5000 3000 ali tako mio tota esengi 14000 te na moni na nga nanu te bozo kosela maboma na bino na bosa nikutu na tila na na assurance vie ça fait 27 ans na zanango na tila bilio mpo bomona yango mene na émission comme ya musika donc bandeko totika bizaleli wana ba fantasme moko ya buzoba sani tobenga ngo nkangu biso bazombo biso bako contribuer po esunga bino tangu liboto ko sanisa ndeko na biso akundami mbongo ya nkangu ezali tiko mbongo ya basi soki banani lokumu ya bana te ezali mbongo tango famille ko ya il faut mbongo wana bo présenter wana famille ke te nkango deja batu ba cheki ngandi boye bage soki bo kabana mbali na bino mama wana asana libota na ye mobali pe asana libota na ye doki bomi longo la kate boye bage lokola yo botaki bana na mutu wana kufi donc yo pe libota na ba tekno bibai fubo sangisa mbongo oyo boko yana ngo boko présenter na libota ya tata ya mutu wana kufi ozaki mobali na yo na lingina rappele bino likambo oyo
soki boza kowela mbongo ya nkangu ezali mbongo bayitilizaka mpona kosala makambo kokunda na makambo mais surtout donc ntango famille koya bakotala kuna ekotaki kombiki ngandi ntango mpe famille ya mowei bakosangisa mbongo bakotala na wana basangisi yango naye mpe mama ata milongolaka te ngai bokabwana te bana bazali yo na libota mpe bokosangisa mbongo nkango bino mpe bokosangisa libota na yo mbongo na bokoyana yango na bato wana bakolo ya moto akufi donc esalaka ke bato ya famille wana ya moto akufi na bana nde basololaka ke non bon biso toza na idée tokunda moto ngana bino bana balobi nini donc opinion ya bana mpe bayokaka yango mais elobi te ke bana bakodeside parce que bandeko na ngai nanu na moni na nga te na bato bano kufa na poto soit disant bana na bango basalaka baye molonga papa kufi ale tozana besoin ya mbongo motu te batie ale 40 kuna moto si atie 15 moto atie ale mbongo na boy ale 3 jours après basuka certificat iko na motu wana na moni na nga te toujours ekomaka munoko beta munoko après ce combien tout ça la charity tout ça 15,000 so 10,000 basunga biso me boso ngompe banani bango bangle ba tia bino mbongo beaucoup na famille na bino bandeko ezalaki toli nazalaki nango mpona pesa lelo bato babengi ngai mingi trop bapesi nga batoli bapesi nga barapport ya bibembe toza na yango okomona kote ya mwasi babengi nga bapesi nga rapport okomona kote ya mobali babengi nga bapesi nga rapport ebango nyonso tu wana mabala ekufa bandeko eza kokufela nga na motema eza kosala ngai pasi lere moko namonaka seke mosala naza kosala baza kondima yango te oyo ezali ke honneur na biso bazombo toujours ezala alors bolembisa soki bolembisi ngai nakotika tosi tokomi mosika force na biso esei ye po totonga bolinga te fondation totongi bamire tozotonga tokomi kaka totya batole bolinga te ekweya parce que soki ekwei peut-être tokokosi kobandela yango te bamikolo na ngai idiodio idiamuka kala diao de kamba kanda bani sikwama kembo te oeno kulu kizeko kifingiri mutu ko kipobe dije mbiko